ça comme bazali. Ok. Tous les missions ça comme bazali. Oui. C'est gain et ça accident. C'est gain et ça accident et il y a qui brusquement. Soulema et ça fait que alors comment qui d'ailleurs obéir la noix et les kaki. Comment Soulema voli bisa pardon. On appelle la mélange noix. Et attends qui c'est Soulema noix et les kaki quitté les kaki. Et ouais provoquer ba section dans banjot. Ah bon. Siko na boki lisu na whisky donc Soulema nda ça la featuring à bilo ebele te batebele basali banalise babi comment presque batebele ba okufara na maladie moko sege za on a ba dit papa Soulema pe ça moment ebe moment pe ya rappelle ba famille pe 4 personnes balana na famille ok ça moment bon ça peut accident pe famille mon bekufu na finance comment ba donc ba les famille mon bala accident et ça ba bilo ya kaka mutu faut aura problème Moutou aura un problème, il faut arrêter avec mon papa chéri. Ah bon, je l'aime beaucoup. Papa chéri. Mon papa chéri à moi, je l'aime beaucoup. Ah oui, comme il est comme ça. Non, papa chéri, bon, parce que nana ntora to ina papa chéri. To lela papa chéri mort. L'idée est ça, si tu fan te mettre sonner à papa chéri. Ah. Ça vient ensemble mon fleur, hein. Profitez. Non, mais les sonner. Yo te que la foyer ne mate. Na bi biso le la papa chéri. Papa chéri za ba soda makasi ndenge nzaboy. Moi mikolo. Oh meka na papa chéri na kiti na 60. Oh meka na kiti na 40. Oh meka na kiti na 20. Elle a comme na 0 ici na pembe. Est-ce que la bateau va que papa chéri ndazo lekisa batu na yeto, papa chéri ebi makambo ezo fomela. Papa chéri lekisa mutu te na ese na sana ina ne 6 mois la kana ekutu sa sambela. Moi bosa ni na ye. Moi kutu sambeli na ye te. Ngamu na msi papa chéri. Rêve pris non. J'ai oublié non de prier. Oh la moussaïe. C'est papa chéri. Oh mon papa adoré. Ah pris non. Assemblée. À la mouille pas sambeli. Ah bon. Bon Racine. Bon papa chéri dans petit. Papa chéri dans peut-être danger. Bon tu kaye na moni bo comme na intention bo mela biso ye. Na moni comme na intention bo mela papa chéri. Bon tu kaye papa chéri. Obinil. Mais ba prophète. Bon professeur Emmanuel de tant que ça na simakuna. Prophète Emmanuel de Otang ça fait appelle professeur et vous fukulo bat prophète Emmanuel de Otang ça na école même ça simakuna prophète Emmanuel de Otang ça na vous prophète Emmanuel de bi Sandrine ozo mpanja JB waouh voilà prophétie prophète Emmanuel oui alobango na ozo mpanja JB commissariat prophète alobi na ozo mpanja JB souvent des abo ba conflit osala nango na ko monteka na bon deli na bi on tient JB na bon pardonne-moi mon Seigneur. J'ai détruit l'amour de ma vie à cause des vengeances, à cause des rancines. Non, mais papa chéri, non, balité, tu es là. Il y a un monde qui n'a pas prophète Emmanuel Dodi. Il y a un prophète Emmanuel Dodi Makasi. Bana professeur na kabima qui na zone na mpanja JB. Ah. Il y a un monde papa chéri ba la tenga pla bane ne marie pas. Non, yo na sambi la papa chéri. Kubalati. Kubalate. Ya ane pe ki de obalate. Bati que la biso papa chéri guérit, papa chéri azam taza fragile. Non mais ma prophétie monsieur ebimi balobi Jibem Piana, il faut que comme un prophète soit pasteur mort quelconque, ba sambela pour la makambo ezo komela ye, ba délivrer et puis a tout bela. Bon, so ina ba balobi bon ça peut m'abêter. Moi je pense que c'est un problème mingi. Okoza pe na mutu moboe azo sala mabe na sima na yo eya epa na yo ukwa yo saka jibe ekoza pe mutu mobo osala bakuana kwe bisa jibe mabe mutu mobo nga osala ba makamwana ndenga mulipo jibe mara mabe wana pesa mabete wana conseiller papa chéri aya pa prophète Emmanuel Dodi bakuta na déjà pas ba conseiller et ba président na mboka mpaya papa chéri dana prophète bakuta ne pas ba conseiller président Guinée bakutana déjà donc na conseiller papa chéri kutu yaka noka pa prophète Emmanuel Dodi le roi mona de vision na mpanjina na zo na mpanjina yo yaka ka makama sambela ka makama pe sila ka mbala Jibe ya pa prophète Emmanuel Dodi basambelela ye basambele makama na ekima papa chéri mta osala ngote ba esprit de mort ekokende kende papa chéri aza saint papa chéri aza mta sala ba mabete o biso to loba eza ba kanda ba vengeance banini ndana tubeli na mta munaza miséricorde. La limite problème, en tout cas, je l'aime beaucoup, papa chéri. Papa chéri, je t'aime beaucoup. Pardonne-moi. Au Seigneur, pardon? Pardon à papa chéri. De ne vanda au taille de Sandrine n'a pas blessé. Ok. On dit que cause à l'anga.
o nga pena na lela papa chéri yebi on abike nga na finga ate ayi pe ke o na sala ezala ka kanda na 5 pena papa chéri bolimbisi tala ba pasa boza nango vraiment nga sandali na ya matanga pede ya ozete ya océan te ya océan na matanga océan ozala yete ya zulema na yete na ya si océan te mais ya océan ozala ya océan funa signer BCBG na mona BCBG mais faut kutana pena JB Mpiana o souhaiter ba condoléances papa chéri pardonne-moi papa chéri moni Saint-Esprit koti mingi na kata njoto ego boya mabiloko bombendi ya basalite bombindu ya koswana ya ba rankine ya binemi Saint-Esprit côté vendre que linga biloko na ti très bien et il faut qu'on me quitte ça. En tout cas, mon été, j'aime beaucoup papa chéri. Tous les bêtises que j'ai fait, malgré toute ma vérité, je me suis mis à vrai pour la vie. Mais, papa chéri, ils place dans mon limbi, ça n'a pas choqué. Pendant on dit, mais t'es sans dans ta salle. Translate entire websites. On dit, mais t'es sans dans ta salle, on a dit qu'on dit, maté. Kengam n'a pas solo bongo. Je te demande pardon, je t'aime beaucoup. Ah bon. Mes condoléances, sois forte. Moi, je suis là. On a ma bonne déjà, on a retourné ma bonne déjà. Ça y est, j'ai 3 jours. Moi, je suis sec. Oui. J'ai 3 jours. J'ai checké ma bonne délit. Aoza Kimia. Aoza Kimia, peine à 5 Nzambe. Acha entourage, n'a pas libéré ça la bateau ba Nzambe. Mais bateau ça la entourage n'est ça bateau malam. Nzamba benga na entourage ya bateau ma beno so pembeni na ye. Ah bon. Abenga na po. Alors, ça fait un entourage, mon babé, ton bloc, on a pas salué. Ah bon. Et on a 5 vraiment. Mais comment ça fait ça, l'entourage à JB, na ayebi ma bo peso ko. Azobeta biloko ngo, pour ka saluer moi na. Et saluer papa chéri. Mais na na confiance que papa chéri akolia mututi. Pe akolia te, pe atikala kolia te. Moi papa chéri so kolia. So ataka biso na makelemba. Oyeke ngambe biso mtenga livre. Comme si yo pokimane na maboko nkolo. Déjà zena likemba na kinga bo ko déjà zena tikela na likemba oyeke makabonga sa papa chéri no avant que bana 2018 na comme na 2021 na église oui 4 ans lelo ainga dame anga tanga na likemba bana 2018 banda ainga lianga partir 2018 2019 2020 pour nga bando sa mi ya 2021 oui ngam de bosenga dia minga po bilobela na lobela ba vérité na bimisa anga tifeka bon ça na likemba ça la deuxième personne bon sauter ma première personne qui déga on comprend on sait que papa chéri ça miséricorde ça mtema lamu malgré tout ba problème ezali to abat ayebi ke ba petit na nga bazali siko na moni c'est trop eleki na mo bondo bo perdre ça bo perdre ça mu panzi na nga kende. Non, papa chéri zanano, jiba zanano. Bah de toute façon, on a qu'une pression de ti. De toute façon, on n'a pas chéri moi couf. Donc na lingité à partir d'aujourd'hui. Mutu nyonso. Oya comme JB Mpiana. Oya lié mutu. Oya sali boy. Asa entrer na opengwa. Na opengwa. Oh. Papa prophète Emmanuel de faire avec nanga qui na sona mpanzi na donc il faut na côté la caille. Il faut na côté, il faut na protéger. Na ba de lui. Pour ça prier maka c'est faut na protéger. Il faut na protéger. Donc ezamba suka. Bino nyonso ba to ba JB. Oh, Jibali raté. Oh, Jibali bali oh nyonso. Allah la kana ku ça prier ngam na ndoma mon amour. Réveille-toi. Tu as oublié de prier. Quand tu les chapelets de maman Maria. Tu vois? Oh non. Ah papa chéri. En tout cas na oya pena matanga oya. Ya océan. Matanga océan to mo na pena matanga océan ke itbo sala mpo na yambanga. Ke to sala wana to accompagner comme il faut. So papa chéri ko lele na Paris, bio to zata na oya ta na vie mortel ezala. Ah ezala ki sasa. Donc papa chéri mes condoléances. Encore une fois je te demande excuse-moi. Mais est-ce que excuse ngo yo senga JB Mpiana, mais ça va JB te. Bongo Kofi Olomide a osé la pardon te. Ko faire ko zo bolimbicité. Oui, vieux wana. Je moi c'est pas deux athées moi au sengi JB Mpiana pardon. Oui pour senga Kofi Olomide. Oui, vieux na moi c'est non pas deux athées. Moi c'est pas deux athées. Il faut c'est sur spiritualité collection dans 3 ans. Oh, mais on a repensé au Seigneur pardon. Mais il faut spiritualité colla. Donc on a 80%. Et là on pardon pour un JB.
profiter nasali jibe mabe makasi kofi nde asalinga mabe ebele jibe asalinga mabe ebele te na bata quartier la te baboyi kosouhaite bacondoléance na jibe mpiana babe komi de trop bazokufela mingi toana ntina nango mpe moto akosilika toana ntina nango te toana ntina nango te quartier la te elie ebele kutu nango aloba quartier la te elie mpe ebele te quartier la te te maramalo te tomoni oka na bcbg te bato bazolandana bango baliaka bakunda lupeti bayebanaka te na quartier la te Sandraline. Quand tu es déjà Elia biso vivant. Otambola mebalier yo. Épave. Emmanuel Demulason sala mutu tinzambe na ye. Parce que yo pe ba pièce nyonso ya kati sekenda. Quartier la te Elia nango eza mayele.